Il y en a marre. Il y a casco, parce que bon, te bandeko. To kutibino awelo ni boye ko sala. Boloba. Bonjour, Bandimalandi, ya Congo Longolais News.com. Vous avez vu ma campagne les cas entre Congo Kinshasa na Congo Brazzaville. Bandeko ya parti politique. On a marre de l'EMI, qui sur le terrain na ambassade ya Congo Brazzaville pour la construction de Kamouya. Pour la nana reportage de ça. Il faut une ligne de rester congolais, quel que soit. Parce que ce n'est pas seulement les Congolais qui sont mal réputés, c'est presque tout le monde, partout, il y a du mal partout. Vous avez écrit au gouverneur que vous devez manifester au but, mais on vous voit là devant l'ambassade. Oui, nous étions là au but, nous avons donné le message, après on nous a chassés là. C'est pour ça que nous sommes décidés de venir ici. Et si vous avez un message à dire à l'ambassadeur ou à quelqu'un? Oui, le message que nous allons donner à l'ambassadeur ou l'ambassade de Brazzaville, nous demandons la fermeture. La fermeture de l'ambassade. Sinon nous allons nous prendre en charge. Que Brazzaville puisse fermer leur ambassade pour quelque temps. Et après on va agir. Nous allons brûler le drapeau en signe de protestation. Merci. Oui, votre maman. Comment est-ce que y a parti politique, il y en a marre, Olembi, ambassade ya Congo Brazzaville? Ok, la ligne a corrigé mon moquet, il y a parti politique, il y en a marre, il y en a marre, il y a parti politique. C'est un mouvement de révolution. Donc nous sommes des révolutionnaires. Oyo, to lingi, tout le monde a clair dans notre besoin. Donc, to ye awa, on a pour revendiquer ma droit. Parce que Brazzaville a eu zongi sa Congolais, Brazzaville a zongi sa Congolais, et c'est normal. Et ça droit na bango, ba benga na Congolais na mboka na bango. Et ça droit, mais il y a des normes à respecter. Et ça na ba lolenge moko ba sala ka pona. Ba benga ndelo ko biso ko manifester parce que chose grave, on a so reproché au gouvernement irresponsable. Il y a RDC, genre Babimi même na miso ya ba étranger partout dans le monde, le gouvernement faible et irresponsable. Comment un gouvernement va traiter ba citoyen na bino na traitement moko inhumain, va violer droit de l'homme international. Mais le gouvernement ça ça le comment côté et tout le monde ba autorité soi-disant ba autorité ba solo bandeko ya Congo Longolais News.com toza awa Congo na ambassade ya Congo Brazza wana epai to eko accompagner mouvement ya révolution il y en a marre au boebi et kamba makabono la président Célestin Biolika dité toza libanda awa na bango balobi te mbala oyo congolais sengeli à se prendre en charge yango bomoni ndeko sele a telemi libanda pona ko telemela makambo ekoleka na Congo Brazza ndenge bandeko na biso baza traité ndenge bandeko na biso bazo traité bango na ba condition moko non humaine. Voilà pourquoi décocelé à elle n'a pas beaucoup de décocelé. Oui, moi de maman. Après qui comme ça soit la pousser démarche qu'on va entreprendre aux autres
vise objectif nini na mokolo lelo. Ok, demande on a sali cible na biso to eloko on a zo senga ezali premièrement fermeture ya ambassade ya Brazzaville et que bakanga ambassade na bango donc on eza obligatoire bakanga ambassade na bango pour quelque temps. Et puis deuxième demande des alliés nazoyebisa gouvernement congolais, gouvernement irresponsable. Les orphelins des pères et des mères sans dirigeants et sans défenseurs. Au moins le message au bande kwa yona mar bazotambola nango yango to kolanda ndeko sele to yoka pamba te Congolais oki ko continuer kokufa lokwa nyama te. Congolais za nyama te mabepe lisumu ya Congolais kaka poza mbaka batu malamu kaka po babengi Congo pays hospitalier nde baboma Congolais lokola nyama. Congo Lokole News.com na yona mar toza liboso ambassade ya Congo Brazzaville. Président Célestin Biolika dite alobi asengi fermeture immédiate ya ambassade ya Congo Brazzaville ya Kinshasa bande ko bondimi metaka maboko Tosengi rappel ambassadeur Akende. Tosengi vraiment rappeler ambassadeur Akende. C'est déplorable. Congolais ko vivre te ba manipuler kuna lokola banyama ba beti ba repasser bango c'est inacceptable. Bango abaza à l'aise na mboka na biso kuna biso tozana ba problème. Tosengi fermeture ambassade ya Congo. Immédiat et Kangama rappel ambassadeur na bango zonga. Jusque tokoyoka na bien toko négocier bien et va opérer ba as pour ba commettre. Honorable Serge Mayamba à soutenir Yonama à comprendre que c'est ok, donc message tozo pesa na ba Congolais. Je crois que tokutani siko na kati ya na liboso ya ambassade mais tobandaki na ambassade te touti na beach tozalaki tellement ébélé topesi message comme il faut totumbaki toprilaki première drapeau ya Brazzaville na beach et malheureusement baini ya Congo bapolisier baye kopanza biso wana bapanzi biso bandeko nyonso tozalaki na bango bakimi mais ndambo oyo totikali tolobi tokoma ntina ambassade mpona koya kopesa mise en garde tokei kose préparer préparation tokei kose préparer mpo toya mais na biso moko tomise en charge yango wana tosengi na bango na botosi nyonso bakanga ambassade na bango ambassade ya Congo Brazzaville tosengi yango ekangama bakanga ambassade na bango soki bakangi ambassade na bango te tokomiswa en charge pe tosengi na gouvernement congolaise asupprimer trafic ya mai to ya masuwa tovanda ndenge wana basilisa nanu kosongisa bandeko na biso après masuwa ekosala te kino ntango Congo Brazza akomikitisa mais tozopesa message oyo na baautorité to président de la république ya Brazzaville ete eza sens moko ya irresponsabilité et yango wana toza koakize ye complice ya makambo nyonso ezoleka ya maltraitance ya population congolaise mpe tozosenga na ye lokola ye azali serpent ya plusieurs têtes Congolais kolakisa ye ki aza Congolais parce que Brazzaville eza na eloko te baodépendre na biso na nyonso mpo tomiyebaka nde te bazodépendre biso yango wana message toyo kopesa tozalaki na bit topesi message bandeko bazalaki ebele toye awa mpo tobrile drapeau na bango mpona kosenga na bango bakanga mpe bakende avant tomiswa en charge. Donc drapeau oyo ekotumbama awa bandeko eza jete eza makambo ya solo pamba te babi Congolais akokontinue kotopama ti wapi yango dekosele atelemi na mouvement Yonama balingi batumba bongo emblème oyo ya Congo Brazza balobi baboyi balingi te yango emblème oyo bomoni ekotumbama ya solo bandeko touti na makambo musika touti nango na beach ngobila balandi dekosele bapanzi na la policier mais lokola boyebi yaka elombe azongaka nsima te ye atelemaka yango omoni tokobi na dekosele ti liboso ya ambassade ya Congo Brazza wapi epai balingi batumba emblème na bango na bato nyonso bamona yango polele esolo bandeko bolimbisanga
leka ezalaki mpona zala na mbangu soki mbutu eyindi pa zala na mbangu yango omoni nazalaki na basaki me omoni mpe kekimia eza kozosala makambo na biso okosala makambo na biso na malembe okomona ndenge ekopela ntango eza parfait pelisaka soki batumbi mpe drapo na bino si bokangaka ambasade kaka nalingi moto anemata makasi sikoyo bomona ndenge bazotumba drapo akende na te omoni nde batumba oziso yango ozwa bien J'espère que vous l'image est bien honorable. On est très ozele mata nani papa longo mwa ndambo ya ozokota biso toluka nde flamme yango wana bozela zela bazaki tase kitisa ezomata tika oka bongo ezomata kitase eozika nyonso kufi te ezopela tika oka bongo ere kozwa nyonso nde otomboli ozomona ndenge bazotumba drapo ya Congo Brazza na président Célestin Biolikadi te engambe Matissa Écoutez, Azara, bon, on va appeler ça, Zimbabwe. Aussi, soit là. Ouais. Premièrement, dans la scène, on mise en charge. Toye awa, tozalaki na bichi mobila, et na bichi ya munene sika bakongole bazoya. Tozalaki wana topesi message. Tomi to manifester tolakisa ke toza contre. Eza teke biso nyonso tovanda lokola bamu. Tovanda lokola bazoba moko na Congo, nyonso bazosala biso to accepter tout. Rwanda ayaka, abeti, aviolé, abomi. Rwanda kei, Angola atindikaka, aviolaka, asalaka nyonso akei. Maintenant Congo Brazzaville asali lisusu, aviolé, abomi, asali nyonso. Donc continuer pour été. Il y a un moment où l'axime est content. Avant que soit en charge. Ambassade à Brazza. Avant que soit en charge, ça sera terrible. Parce que tu continues aussi pour été. Va violer ma maman la biso, ma maman Mikolo. Mais fais ma libération, en tout cas, de Sengi. Va Congolais, pas de Sangana. Tomis en charge, nous devons défendre. Image Zawana, peuple congolais orphelin de père et de mère, sans dirigeant, sans défenseur. Nous devons défendre le peuple congolais. Il faut que le peuple congolais soit en charge. Alata Makamunaye, Alata Asala autodéfense, Ami défendre Yemoko. Bande Kwasaka Belena Beach, maintenant police et police Moïni, Bapanti Bisso. Mais le point là, qui détermine une ambassade, on peut savoir mon message. Je peux savoir mon message, de regarder un tout ça. Est-ce que l'on a des codes comme il y a Souka, il y a mouvement, il y a l'élo, mouvement qui vont initier la présidence Célestin Biolikadi, autre Bengara Elombe, un mouvement révolution, il y en a marre. Et consiste qui seulement il y a compris ça ordre l'ambassade de Congo Brazza et quand Malamoko et Batumbi problème na bango la présence c'est maintenant symbole il y a ras-le-bol parce que les Congolais on a effectivement
mouvement MAR. Merci à vous tous. Au Rolanda Congo le News.com, Namoni Florida les Tomoso, Kiki Nemiala, Laetitia Bisengo, les conseillers de Komina Souka, pour accompagner leur activité Moussousouki le Bezati. Ok, Liloba et Sali, le Bébosangate, le Bébosala toujours, parce que jusqu'à présent, ça pour ça déjà pas on a profité les sous mise en garde des accords na Brazzaville, Tina Angola, ma pays n'y sont limitrophes, ma pays frontalier tout. Message aux amis. Maintenant, il est commis au Simbi congolais, au Simbi. Nous tout le monde a bien dans un mboko. Ce qui est au Simbi congolais cette fois-ci, puis ça peut être au Simbi parce que trop c'est trop. Mobutu, ça dit que nous avons un peu de Célestin, aux accords, aux dirigeants. Non, dirigeant ou pas, Mobutu tant que Angolais, Simba Congolais, Mobutu a Isaka. À Karanatanga Mobutu, Larry, Simba Congolais, Mobutu a Isaka. Mais pourquoi la temps Oyo? Papa a couru papa a couru parents irresponsables, alors Congolais sont mis en charge, tous s'engagent ensemble, tout le monde, pour tout le valeur, nous sommes des Congolais dans le Congo. Zamba Kosunga Biso, celui qui est télémi. Oh, ils ont un message, mais Tokozonga, ce qui gouvernement a ça, à solo, il n'a pas été bakanga, Tokozonga pour l'année de Moussous. La carte, il y a diplomatie et ça la relation. Mais relation, il y a qu'à part les intérêts. Ce qui est intérêt, ça des relations et ça. Donc c'est un peu ça. Merci. Merci. Message à Souka. Le président Célestin Bioli Kadité, Tokutani Nabino Malasima, Kimia Moboto, Omabota, Mabino, merci Mimi, la Rosie Paka, notre stagiaire Yendazuba Bilili Oyo, Tokutani Nabino Malasima, merci de votre sala, la Marielle Makolo, à sa pour l'édition du service, Kimia Moboto, Omabota, Mabino, merci donc la police, donc, Talamoni, ils sont toujours distraits. etondinga ebele na motema komona bino balandi oyo bolandaka Congo Lokole News.com. Émission na bino oyo bolandaka na site na bino www.congolokolenews.com. ezali réalité d'ici et d'ailleurs, idéologie ya mama Starline Mbewa ekopesama epa ya mama Gidi Bise. Eza émission na bino oyo bolandaka mingi makambo ya mboka na libanda ya mboka. Pour tout contact bobenga biso na nzela ya singa 00243 90 55 31 397 na bandeli 00243 90 55 31 397. Soki bobengi bokozwa ye moko numéro 1 ya Congo Lokole News.com. Mama Gidi Bise aza wana mpona servir bino Congo Lokole to Congo Lokole nuit par ailleurs bolanda.